Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage Titanic kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour télé fortifié de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka lokola bébé ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye teo paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diamant noir. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV, antenne Nabino, il y a liberté d'expression et puis d'opinion. Bonne année à tout le monde. Tout le monde qui est aussi l'Isakakati le 31 janvier 2020. Ndete européen c'est le sous bané malamouté. Naibi ke bokota qui bien. Boebi mambambo katang ozara mikolo likamboza makasi na RDC likamba balkanisation. Peuple no so Congolais lingita bimboka ne ko kata mate. To boy likambango Congo ezana makambo belé. Justice à mboka na biso, état de droit. Peuple congolais surtout azulu be likambango sur la balkanisation. Ezolinge sala makuna o biso peuple congolais to boy na biso mboka na biso o et comme autonome ke na kwena ngo ekota ya Rwanda to boy. Tout na ye sans plus tarder vous a branché sur vous abonner et s'abonner et c'est simple. Bonjour frère Serge. Bonjour maman Gisele Umba. Bonjour la bande de contenus surtout vous allez na quatre coins. Tomeka osola maman mboka na biso. Mutuma otako sabino qui faut soit maman mboka faut sa politicien. Non. Faut soit maman mboka parce que mboka na biso sorozana mentalité moko ya ko éviter maman na télévision te mboka ngo bateka ngo tokabola mbongo mboka ngo kutu telemi na biso comment maman qui partait tokabimboka voilà je peux toteki mboka donc il faut ça na mental moko solide pour ma Congo so ça na mental moko solidité na Congo au kake au silika mboka kei mboka zanengani ba kona biso y a rien qui change des années toujours espoir est longwe bato balingi oyote bato balingi oyo eloko mo échange raté bango bazolia peuple ali raté peuple la ranzala pe batamba donc yangwana mama to yeto mekana ko sala analyse Congo uti wapi Congo zokende wapi Congo komi wapi mais qui sambo na biso ini ko lobate ba konzi oyo wana baza ba konzi o biso to futaka bango en plus to futa bango cher ba député $7,000 $10,000 par mois baza bana misala ya Congo bana misala biso c'est nous qui les paye donc ça veut dire il faut pas en compte à rendre il faut toyer ba bazo sala mboka za na niveau nini mboka zo kende wapi nini zo sala masiko parce que to lembi voilà ndenge lobi wana bino nde bato futaka bango mais biso leo to lito loba to moni pasteur mukuna po tozo be mambu oyo tozo sala analyse ya makambo zo leka na RDC pasteur mukuna lelo a telemi tango lobi ke bato mingi baki parti politique etalinga te mais lelo tout le monde a commis politicien pasteur mukuna telemi lobi po sangana eki mboka ezo kende bien te il faut ko bongisa nyoso tuana et na este kuna tozo mona ezo chauffer toujours biso moko bosanganiza te kopanzana eza toujours lelo okokolo bananu to banda na likambo oyo ya pasteur avant to kota na balkanisation est-ce que idée lelo ya bimisi bomoni ke ba pasteur bino basali na nzambe so na tuni pasteur moko na po bino basali na nzambe botelemi ndenge pasteur moko na telemi eza idée ya malamu mboka fo sangana il faut toujours unité ko sangana nani to sangana nani ti maki et panzana à partir à kati nde mwana bimi a botami batu ba moni sosa bimi sosa libanda a panzana makité sosa kati nef a panzana maki donc eza ba stratégie mususu faut kota na kata système continuer na kati po ba nini eza na kati pour na ko détruire to pour na ko bongisa pour na ko négocier mukuna lobelo moko eza bien malgré yemo mutaza bien te mais à lobelo la pasteur mais ce ne sont pas des pasteurs.
bango basambela qui non au moins la image moko etambola en internet Félix Tshilombo Fukami bazo sambelela ye na ete ce mon image wana bat ba sambela wana bat ba mona eza prière na nenga mabete ba ndekolanga eza to sa analyse ezali intronisation ya franc-maçonnerie c'était pas la prière c'était dans ce qu'on introduire la franc-maçonnerie la révélation batu benga bango ba saina nzambe po ba éviter c'est normal tala Moïse Mbie mamba salaka tala banani mo koloka to na analyse to kena kunati to le belanyo so tuti baba ki liboso ba jugera te mais lelo to komi to juger batuté mais to za bato to landaka pe bino basali na nzambe pourquoi ozolo ba kombona parce que yoza mosali na nzambe biso to bio frère Serge le belanga mingi mamba ya bible non na mona to bete ama solo ko demande to ko bina na biso non yango tozo tuna yo question na par rapport à bino lelo bo BBC avant que tozonga na makambo ya balkanisation tozo analyse makambo so les kana RDC comment désordre na mboka justice ya mboka ezo kene mabe balkanisation na mboka bazonga bakata mboka na biso tout ça bino basali na nzambe to moni nde to bi pasteur moko na telemi mais tango tangi kombo ya basali na nzambe musu mais bato balanda bino ti il faut to mona exemple bande pa na bino lelo donc eza mabe to tanga bakombo malheureusement bat ba comprendre jamais nzambe nzambe c'est leur moko o lingite ba sala yo ko sa moningate linga moninga ndingo milingaka nzamba suka wana nzamba kina musikate batu ba kotisi Moïse ba kotisi makambo susu na banzamba bapaya babeyi ba on a kati ya Congo. Est-ce que Congo la yebi ki pa vite? Est-ce que Congo la yebi nendaka? Bah, toi, tu as bon babouaka. Tout est expliqué l'homme qui a. La nenga mabete ba nekonangai eza msusu nekonamiso Félix étant président azamutupe azamuto azape jeune azana makasi azape moi na diaspora on a la soutenir qui est avec force na ba TV nyonso. Ce qui m'avait découragé tant à moni ben introduire rien na carte de franc-maçonnerie. Je ne sais pas exactement idée peut-être à côté na kati pona ayeba masuele ka ningini pona pe à sauver Congo on ne sait jamais donc bah bloro ni surtout eza ya ko vérifier mais comme on a que ba mukuna ba tutuana bazo bato sangana est-ce que na mboka na biso mama bako sala pe secte mo teka ya bango na bango na tini bana kindokité mais ça ka neti penser bosangani bosali moi secte pe ya ba ki pa vite pourquoi ko takana kindoka mundele vraiment kindoka mundele mboka na biso changer te Congo tozongi na Lumumba tozonga na osima ba papa bino mozo na mikolo to ya na Lumumba aya ko a corps et âme na mayele nyonso tout pour na Congo ezala une nation grande et forte. Lumumba a bundi pona a négocier na table ronde pona Congo ezala balkanisation tous à la vraiment la vraie démocratie et que tous soient vraiment indépendance ya solo. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Tout les causes on a sima vraiment pour tout ça bon. Au moment que Lumumba il a reçu, il a coincé les blancs. Na kata table ronde ba présenter Lumumba Congo. Ba bi Congo ezaki royaume Koba. Congo, royaume Koba et Outina Soudan, royaume Congo et Outina Angola, royaume Lunda et Outina Angola. Si on a kata Congo, Isaïkaka, ndamba peuple au ya royaume et Outé et ya Soudan, ndamba peuple au royaume et Outa Angola, royaume Lunda na royaume Congo. Tant que Kati Mundela s'est décidé à kata territoire wana atia yango Congo. Ndena Kati Congo et Bimi. Il y a immigré, le rôle des États-Unis. Présentant le monde à la table ronde, regarde le Congo. C'est ça le Congo. Le monde il a compris que Tokoro Bundana Batouana, Tokoro Sala et l'autre moroté contre Batouana, mais Tokoro négocier dans Bango na Maïele, oh, Kakana Maïel d'Angé na Bango. Le monde il avait réussi. Le monde a bimisa. Afrique à travers Congo, et ça a vraiment peuple à comprendre que toute la famille moko na Angola
na Brazza, accompagne le fait ça l'appelle Union africaine. Isaac Ida Lumumba. Oh, na kati wana eloko ni elekaki mama poto bana koyeba to sangana na nani na idée autre tuzanango ya passé mokuna. On comprendre que tango ba moni que Lumumba bani ko coincer bango déjà ba belge bana ko préparer mutu moko azali yakoma wana comme les aki kukumbwendu na kombo ya ba togolais. C'était un vrai togolais à 200% togolais. Kukumbwendu. Yakoma wana bana préparer pour le pouvoir, bana tangé classe pour le pouvoir ya ba togolais. To ba moi que Lumumba o aza mayele, il faut pas préparer les pion moko batela e pembeni. Ndio monaki Kukumbwendu wana ba changer comme ba pese comme Mobutu. Akomi congolais, ba commissaire congolais. Nde ba commissaire na pembeni ya Lumumba. Pour na ba kota déjà salité. En même temps bazo préparer sécession na Tchombe. Bakolo bozali na kansabo tchaba commenter na kansabo benga na téléphone, on partage et ça ba analyse tout ça là pour na to trouver la solution mboka. Na kati wana oromona ke nani to bazo préparer sécession c'est déjà balkanisation. Benga ba sala ba katanga comme un pays. C'est déjà balkanisation et banaki déjà qu'on s'est préparé. Maman, papa, madame et messieurs, Kabila a été viré dans le pouvoir parce qu'il n'avait pas réussi son projet. Et le bâtiment de Kabila quoi que ça l'a monté, on va virer qui. C'était quoi? C'est Kabila a ça la balkanisation. Il avait échoué. Les impériales. Kabila a échoué. Il a été viré dans le pouvoir. Est-ce que Mouto Baché, tout comme un wana, pour tout que ne malembe, tout comprendre le Congo, pour Congolais, tout ça intellectuel, tout ça là pardon, diplômé et belé, mais intellectuel, bazamouki. On réfléchit pas, tous les canaux TV, mais ils ont fondé, ils ont cité, ma source exacte. Yakoma wana, ou akome na komba Mobutu, tangwaye, forme s'union sur le Lumumba baneko sala, ou a négocié malamu au Congo, ceux qui te considèrent à lire à Lumumba. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec négocier dans mes attentes, il y a Kassavubu. Kassavubu azalaki congolais 50%, congolais d'origine asiatique. Au moment que tu as une chance déjà dès le départ, tu as une chance il y a besoin Mukonzi ou azalaki 100% congolais. À part Lumumba qui était vraiment un vrai congolais, qui avait donné sa force, son énergie pour la solution beaucoup favorable et l'intérêt aussi à Bana Congo. Lumumba il savait qu'il y a une force à Mandou qui tourne Togo Kokate. Il a utilisé des stylos et sa tête. Donc, Mobutu a commis chef d'état-major à travers Nani Kassavubu. Kassavubu, dans la négociation, a commis Mobutu chef d'état-major. Mobutu qui était 200% togolais de naissance, Yakoma. Mobutu a eu le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé l'assiette, le marmite. A renversé Yango. Il a livré Kassavubu, il a livré Lumumba, il a trahi toute la nation. C'est la pire des choses où comme la Congolais là chaque jour Mobutu. Mobutu c'est la pire des choses où comme la bisou au fa écoute pas. Moto so abotama te mais Congolais à un niveau to na ngole lote. Yakoma ba ba te lelo na sa to me ka ko partager ba tant tout ba biloko yo to vérifier dans ba source ya information na ba archive ya information na ba bibliothèque to ke nekotala nani azaki nani auta kwa pezaki ndenge nini poto ba histoire ya Congo mama na nga c'est catastrophique au kraki na mutu ningo panzana
On n'a jamais eu un président 100% congolais dans la nation Nabiso. Qu'est-ce que Yakoma a fait? Mais c'est Gougou Kukumbendo. Vous comprenez Yangoana? Donc, au tout cas, c'est Gougou Wazabanga. Non, vrai comme on a qui Kukumbendo. Un Togolais. Yakoma, on préparé pour le gouvernement, il y a Togo. Tant à livrer Kassafoubou, on lui a donné le plein pouvoir et pas impérial. Il y a redirigé Afrique, même à pays sud d'Europe. On a beaucoup de gagne la même israélien, on gagne la même portugais. Au fin, on a lettré, on a alphabet. Donc, c'est plein pouvoir. Et dans ce plein pouvoir, il a utilisé ses pouvoirs pour lui, rien que pour lui, pour son intérêt à lui. Il a détruit Congo à quelque chose la même si ça y a bien au Bakasavubu balona katana na bolingo au balumu atimo la nyonso mama ayeko changer Congo na Zaïre pona akoti c'est la biso sikoyo ba Rwandais na kati ya Congo. Mobutu il a essayé que ça la balkanisation a été 11 provinces. Nazaïr, balkanisation ya Mobutu est simbaté parce qu'il a été empêché. Donc ça veut dire que tu regardes tout ça dans 11 provinces et grâce à 11 pays à l'époque. Balkanisation et simbara toujours te mabela Congo et lingarate. Moi mabela Congo wana elobaka. Mabela Congo ils ont ça musala. Mais bateau bana mis sur mon été, bateau bana vision te ba mon angote. Congo sur la dit calme, on comprend encore autre chose, c'est que les gens ne voient pas. Mobutu a échoué balkanisation. Kabila il a échoué la balkanisation. Fait comme on a 26 États comme 26 États Union européenne. Pareil. Chaque pays il a autoproclamé que biso tout l'embi ko swana, tout l'embi ba guerre, tout l'embi to kanarate, to comme nabiso pays à partir d'aujourd'hui. Et moi ba na est. Tu le simbaraté. Et on va virer Kabila parce qu'il a échoué sa mission. Salami, je vous regarde en face. Le logiciel, il y a Seni. Et ça l'a raté. Et ben là, il peut ça rater. Moutou a gagné qui a zaté. Bayo Kanaki entre les Occidentaux. Il y a Europe, là-bas Occidentaux, il y a États-Unis. Batia, Monsieur, Fayulu na pouvoir pour continuer. Nous sommes batinde Kabila. Parce que tu sais que dans Boyaki, bango tu vas quand même babongaki bazongaki sima. Faki mutumo ko ya continuer musala wana. Et mutumo a ndima kiango, yango moni ki azai ba qui était le côté paf batia en avant abimi il fallait ko signe à continuer musala Kabila à quoi ko salate. Mais la petite dame blonde, ba côté démocrate, il y a États-Unis, ba boyaki projet ya mutu wana balinga ki yete. Balobi non mutu était mutu tocha nani tocha mutu oyo kombo oyo yebani kombo oyo bat balinga mingi idepes fo mutu moko ya kuna azana pouvoir les fils ndo mona kito bakoti Suisse babimi mbala moko ba se détacher partie Europe na partie États-Unis gagné ndo mona bango bazana pouvoir tilelo Congo ils allaient diriger na coalition entre guillemets FCC cash. Dans le cas de FCC, ils sont à 50-50. 50% moko ils ont maboko à Kabila. Mutu moko se voler fasté. FCC c'est Kabila. Cash, ils ont la caméra. Na Tshisekedi. Ils ont 25%, Kabila a 25%. Kabila a 50%. On ne se voile pas la face. C'est la réalité. Donc, ça veut dire que dans 25%, Félix a okokati. Attends la volonté nini. Attends ndimi kokota ba biloko na bango. Attends volonté nyonso azala ngo ya ko bongisa ko sala nyonso akokoka te. Parce que Kabila plus Kamere égale à 1. Égale à pas 2, égale à 1. Donc ça veut dire bah commune à combien 75%. Sikoyo
Ba passer na biso ba o bazo soutenir pe Félix. Ils m'a bêté. Mais ba yeba makambazo lo ba même parti politique qui a Félix, ba yeba makambazo ça ponga to na kini. Félix a joué qui équipe nae. Qui c'est bon na kini. Ba yena ki sasa. Ba o ba bengi la diaspora. La diaspora qui respecte na ki sasa. Biso to soit qui audience to écoute na Félix un certain jeudi. Quand tu écoutes Anaï, tu moni. Généralement, quand Azaki déjà la rendez-vous, à Nengoya, au tiki téléphone là, au côté, au écoute Anaï président, soit au sengli photo, de base du téléphone, de base nos photos, au bimi. À tiki téléphone. Diaspora, moi, en Belgique, ou Azaki dans l'entourage à Félix, à Ibi téléphone en général. Maman. Le téléphone, on va en place pour contrôler. Mais Moutoutou a tiré un téléphone. Donc, il faut que. Mais bon, tu vas na réception, hôtel. Réceptionniste. Réceptionniste, diaspora. Ah, aussi poto. Na kisasa sangwane panzana na kisasa diaspora sonia wasanganati. Ayibi téléphone en général. Général mon téléphone est até. Jo téléphone wana atoka ngiango ekosonner. Il y a ce téléphone, la bombe téléphone. Téléphone, bah, téléphone est sonné par naï. Bah, matissé avion. Interdiction formelle pendant 10 ans sur ma Congo. Pourquoi? Parce que yo y a téléphone en général. Est-ce que tu as posé un téléphone? Tu as posé des informations que tu as un téléphone. Nous, on a bâti qui? Félix Abouina, camarade, non? Diaspora. On ne sait pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a dit, tu as un message avec Oiba, tu es un bâtiment qui a filtré. Tu es habité. Aujourd'hui, on a un niveau, nano, oyo, ma caméra, les canacoulis. Fille-moi bien sur Rosine, ce qui Rosette, sur Rosine, à sa cousine et à Tshisekedi. Elle craque. Bah, du pouvoir, elle craque. Donc, a commis malamoko, et puis ce moutala là qui au gagné, bon. Vous gagnez 1 million. Tu n'as pas gagné 1 million, maman. Cette femme, elle a craqué. A commencé à me le rôle, Saddam Hussein, Banego Salakala. A commencé à trafic d'influence. Maman craqué, des cousines, il y a mon conduit, il y a un président, a commencé à Kabato. Akomotambo la tête haute a commis ogeyeza comme azui bato ami bato na minéré na katanga ba ki zo par na bango on se comprendre nano bato oyo bazo ba ko bazo salir déjà Félix autre côté na kata famille donc on comprend les sous que cette femme Farba maîtriser. Moi, ça fait que ça. Abengana bango nyoso, madame Nyakeo. Abengana bango tapé sa ordre. Mais Félix a fait sa ordre. Ba monsieur ba tia bango na prison. Ti lelo. Na yebite souci ba bimi sa bango na nasima. Abani ordre nda kuné. Est-ce que il va réussir son coup, Félix? D'où ba tie wana pour aussi sa musala Kabila ko quitter. Si quoi tout le monde qui guerre Ezaki Makasi. Mais c'est là Kabila. Kabila qui guerre fait là et Baki Sami sous Makasi. Guerre aussi là. Il a accident. Pourquoi guerre aussi là té amotolobi tous amis na likambwana ya balkanisation o lingo sala mana est na biso au peuple nyo surtout a téléméli yango to aboyi yango. Na ndenge yozo le belaki Félix azan à 25%. Donc 75, nous avons 25 na caméra, 50 mususu, wana balandi, ndé ba bino ba commentaire na bino, to ba question sur besoin nango et pas frère Serge boko benga ina numéro né, ndé boko tuna ndé to ba botu na diamano te po expérience o pesa bino na ebité. Biso beto zo tuna question. Na 25 wana % oyo ye mokaza nango lobi ke même bande ko numéro donc a pesa loi même pas bande ko numéro kwa boyi buzo ba esama yango to tuni question boyi. Na makambo ezo sa ma balkanisation to état des droits. Est-ce que na mboka wana ndenge yo mona ki état des droits ezali?
Maman aurait vu le moko partout dans le monde entier. Monde entier. Tout le monde a un gilet jaune. Ceux qui bassent les locaux, bakangi bango mbala moko justice na bango vite fait. Condamné une année, condamné 6 mois de prison ferme. Mais bateau pour tout le monde basoda musu bateau beta bateau. Mais bango ba condamné bango 4 mois avec sursis. Ma justice pesate. Est-ce qu'il est de droit ça? Monde est tambola na kanaï. Monde est tambola na clic. Monde est tambola na méchanceté. Quand on va maîtriser la démocratie na bango selon éducation au bazanango. Biso peut tout tambola selon manière au tozanango. Congo Congolais a un problème, il y a éducation. Congolais a un problème, il y a intégration. Congolais a évité qu'est-ce que c'est intégration. Dans la question ça na coûté le ministre Moussous ba ebolia na couverture. A évité le bokoni funa simba fourchette, bokoni funa simba mbele. Ne va ça baba bantu taline na maboko eselo. Té, na tout ba c'est intégration. Nga ngoli la maboko. Mais ministre ya mapé étranger. Il est étranger on li maboko té. Mais ministre. Voilà. Ministre, là on va avec ce ministre. Aux ministres, faut après. Tant on connaît, il faut après. Au monde qui Mboka na biso ya Congo, ils ont un problème majeur. C'est quoi le problème? Parce que d'après les rois de la terre, Congo ils ont immigré. Congo c'est aux États-Unis. Congo c'est le rôle en mboka o euti. Basangisi batu, baoti na Soudan, baoti na Angola, bana. Basangisi bana. Pour les bino mukonzumo kasavubu, 50% zaïrois, 50% asiatique. Ce qui est congolais, c'est que les habité. Tu as biso mukonzi mususu Mobutu. Mobutu a un vrai Togolais. Il a détruit Congo jusqu'à ce jour. Il a souche, il a éducation, il a détruit les gens. Tu es que le musée Laurent Désiré Kabila, les seuls Congolais. Le perdre un mouton à Bongi Congo a 2 ans. Congo est changé. Batano Fanda, na taxi bisi, deli boso 4 na sima. A lobby kaka loi pas maman ko bat bayoki. Un vrai Congolais. Tu es kozwa nani Joseph o batno so baebi, le tozana fait na Félix. Pourquoi? Parce que tout tambola selon les impériales. Mais maintenant nous les peuples, qu'est-ce que devons-nous faire? On a tout état de droit, mais il y a Mike Mukeba. C'est le bio analysé. Les lois en prison injustement, sambi ça a été, katele likambute, lobani na salité directement en prison. Maman, bec, un mec Mukeba, et ça va bien en maraman coucou, maramouya boutou. Tant on a lié na sauce, basanza na sauce aux olelate. Ozongisima oyebita ngozoloba oye mon pe foye baki non ngapela liaka na sauce wana même Mukeba azaki député akoye ne loko oyo na mutambu oyo diomi akoyaki nango na ba misusu ba hôtel na prison o Félix a bimisaki d'akoye na piège wana dossier neza na vide bakangi eza ba misana ye na bolingo ya mwasi ya Mike na bolingo bana na bolingo ya baninga nyoso babenda matoyi batikae parce que mboka na biso est dirigé par ya étranger impérial. Mais quand est-ce que biso siko photos soit siko manzaka ya rediriger mboka na biso? C'est photo sangana. C'est là où je reviens na penser ya bato bazana o asenga ki table ronde. N'a pas pensé, il faut tout sangana, mais il faut que ça tout le monde. Est-ce que Congolais est capable? Nani est lelo capable à ça tout le monde na intérêt national. Nani. Politicien ni na rosa lango, tout nani fa salango. Azate. Na lo soana ba Congolais na Kisasa. Donc tout le monde qui nga kati za ndengene. Ba je expliquer nga ki nga kati ba chaba
ndenge Mobutu atongaki Mongalema banyama baza batambola kaka bilabi marana na zone ya sala asala kuna banyama bazo ya batuku ba kofuta mbongo bakenda ko visiter banyama na été super yo information wana kina ko visiter banyama kinga kati za babi bon to reta kinga kati ndela bandundu pour ça na entrée kinga kati pour kinga kati 35 km continue la mabele premier pont deuxième pont nzela ngoza babongisa te nzela mabulu premier mboka tali bana mboka wana moko me bambila deuxième mboka na msuba za wana bambila troisième mboka tali bambila babi c'est kuneza danger okoba kuna boy denda kwa pamba na troisième ndako za payote moko démontable isa na panzi tu wana babilanga cardom isa na ngomba na si wana tu bilanga na bilanga matiti bali arati mais oba melaka tuke malembe bilanga matiti na ngomba ndaka mukonzi la kape kunate ala wapi dendaku pa tu to mwana TV zane pa tu ya mbarabatu ndaku pe bambeto ezati mama uzomona ke sur tout dit congolais sur azana sur place après expliquer ki ngakati ndenge mususu eza danger eza ba bazo eza na banyama eza bani rien influence Moutaya s'est présenté à mon année ami Batubou, il n'est pas qu'un. On comprend ce que dans ce là-bas. Donc, tu dois vivre là-bas, penser à l'obaki, à Salaki. Parce que tout ça, ma surtout, ils en ont assis. Makambo nous sommes tous les basikoyo. Lelo, tomoni. Na situation où ils ont les 14 mususu tolobi na est ya mboka na biso na Congo précisément na Beni. Tomoni ba FARDC ba affirmer avoir conquis Médina où ils allaient quartier général des ADF, mais la population de Beni est un peu soulagée. Et cette situation population azo senga pemoko ezali durable donc na la région na bango lelo yoza mulobeli tozo sala analyse okoki koloba nini na likamwa po bazwa kimia moko ya mulai ba pema na kati ya mboka na po ba guerre eleki tout ça eleka na négociation ba konzi wana na kini na mona ba na volonté ya wacha kimia ya kubomana na guerre wana bande ko na biso ya S bande na ya mai message na bino ekomaki parce que ndeka mai ba bengaki ni mission moto saki o elekaki ba bi nini ba représenter ba bengaki na direction pona bakisi bango pe basubunda pona mboka surtout pesa ngo bakisi to pesa ngo to aider bango pe ni to ko aider ka ba kankokolo bango to aider bango ti bande ko na biso na kanisa vous comprendre que monde déjà un peu compliqué. To boy ko yakuna te mais photo ya pe kuna po besoin de na biso mais to éviter ce ko mai bino ba mai ba tia bino na liste rouge na oni na oya photo vérifier no so wana pour ce to ko aider bino qui besoin na liste rouge biso ba tia biso na prison le roi to ko aider ba terroriste tu vois ba tia na prison le roi ba ko découvrir ba terroriste photo ba ce qui mai ba za na liste nini so ba za na liste verte ba za ba terroriste c'était ba za ba to normal ninge voilà ninge salaka oui to roya na mboka to kitana na S to même ba et o nzamba pesa to même la pe bino po ba ndoko na biso boni pe mingi po na mboka donc voilà na kati ya na mona S ça m'a mbé la kati toi ne ça en coopération ils ont battu ba yokani ba salamu ba tomber sur ba yokani batika et cela na objectif ya mboka wana eza balkanisation mabela Congo esimbaka te na balkanisation esimbaka te moi tel que je parle na ba vérification on a sali na komona ke naza descendant qui pan vita c'est comme si tu vas descendre qui pan vita Congo la ebi qui pan vita zanen Congo la ebi nendaka azanen
Congolais est ni fumo kimbanga zaki nani. Si quoi au monde qui biso ba Congolais, to sunola boko kona biso, to sunola force na biso, éducation na biso, to kena kozwa eloka ba paya. To se eloka ba paya, to vu Moïse, to vu Élie, to vu prophète Esaïe, to vu ba Jérémie, to tche bango liboso, to vu ba koko na biso, to tche bango ba kala, to bengi bango bandoki. Nzoka Nzambe oyo a se révélé qui na Moïse étant que Yahweh sur le même Nzambe oyo a se révélé qui na bakoko na biso bana benga Nzamba mpono comme bana benga Nzambe wana il ko bateki futo tika Nzamba mpono dans le but que Jésus-Christ est noir tout Jésus-Christ est mondele Jésus-Christ n'a rien à voir noir et mondele Jésus-Christ c'est la révélation comme on dit oyo yebelié donc en fait comment a souffrir question d'identité. Comment ça identité? Comment à côté na bunzambi nzambe? Au moins que nzambe na na lobata mutu moko teke non ba chrétien baza bata solo, to ba bouddhiste, to ba musulman, to ba nani. Donc toi na problème d'identité na mboka na biso. Aussi longtemps que biso toujours kotaka na jalelo ya impère, na esprit ya léopard, esprit ya babengo banaye bato ba kumisa bato wana. Non, bateau a commis ça bateau zada. Donc esprit wana ya dialelo, esprit à léopard, esprit à idolâtrie voilà, comme la nord esprit à idolâtrie. Tout ça délocalisé na mabele na biso na esprit o nzamba tia ya Congo po nzamba tia esprit tia ya Congo yango tia na Chine. Yango pété a tia na France. Donc, esprit na biso o nzamba tia o biso faut tous la communication na nzambe. Il y a l'esprit aye mo nzambe. O a se révéler qui na ba koko na biso. O biso to dégijaka. O biso to qui pété. On n'a rien à voir mamba ba koko mamba nini. Non, Dieu le véritable créateur des cieux et la terre. Cet esprit là, identité wana yango moni que toza éparpillé na kati ya mboka na biso yango moni toza toujours na passe toza toujours na eloko moko qui ne va pas parce que toza délocalisé Mosé tanwaye aye amemi esprit à Lyon tant Mosé tche Lyon au moni que mamote songi calme ba commerce ebongi économie zongi ba blocoté makambe comme bongo automatique azo forcété mais tant ba mouvance ba zongi nzela sima kabila ba betishita sima ba ya zongi sur léopard pote zongi passer zongi kolela ba kanzala donc mo auto ebe mon bout comme encore plus pire parce que comme les ayebi identité na été tout ça tant de européens bazali bana ya pepele bref ba Charlemagne ba ngoni surtout wana bazali ba cousin Europe mobimba baza mboka moko yango moni basangana pour baza famille baza bana ya mutu moko abota bango azaki na royaume apandi biso faki to déclarer officiellement Elinzeza to ne mwana ntemi ana zolo bango état ki congolais parce que ba détruire biso le moko ya royaume na biso ezaki na kata Congo faki to déclarer officiellement tout zongi sa ba roi na kata Congo. On les a pensé. Ce n'est pas ainsi dit l'Éternel. Et ça, ce n'est pas ainsi dit l'Éternel. Ils ont pensé. Et l'inzeza, to lobi, pour na to mekako bongisa biloko na Congo, to nie mwanatsemi, to lobi ki non, to déclarer bango mbale baza ba roi. Moko to tie roi ya Congo, moko ya royaume Lunda. To luki bango place na Congo, to komo benga bango ba roi, to komo respecter bango, to zongi si dans ba biloko na biso nanu. Nous sommes là. Kobimi ça va continuer biso na kindoki ya mundele ba franc-maçonnerie ba rose croix ba nini bazonga na ona bokoko na bango bazonga na ba kipamfita bazonga na ba nendaka comme la ibni nendaka tazaki nani mais tant qu'on vérifie un jour amona kinde ndaka za koko na ye nde problème to zana ngona kata Congo ko batu wana bespa ba kipamfita bespa ba nendaka nde yango e empêchaka Nzambe a utilisé un esprit en fumo kimbangu pour empêcher la balkanisation. Ainsi dit l'Éternel. Pour la nini, Dieu les a, Nzambe a révélé qui mission est et par la bango.
C'est ça qui est au moins biso ba congolais batouana to rejeter bango to benga bango bandoki to benga bango banani toza ko se rejeter na question musika pyramide des en Égypte et ça dit territoire au bakoko ya bakoko na biso bané ko fanda territoire ya Égypte mais to poser ba question ndenge to se retrouver en Afrique centrale ndenge ni ba ndibu ba arabe ba koma na Égypte pour ça territoire na biso. Histoire est un peu compliquée. Monde ils ont tambour na lokuta. Monde ils ont tambour na mensonge moko terrible. Yango l'autre analyse. Botanza me témoin ya ma solo auto solité. Bocha peut témoin mais bino bo sala analyse na mutu. Mutu on ça analyse. Lumumba azaki bénédiction pour la Congo. Mobutu azaki malédiction plus pour la Congo. Qui n'a jamais aimé les Congolais, les Congolais, qui n'a jamais été Congolais. Azaki Yakoma, Azaki Togolais, Azaki pour rôle, après ça plein pouvoir impérial, après ça qui plein pouvoir, à qui nyoso, donc moni yango le toujours Sibir, ce qu'on est en train de Sibir. Est-ce que Batouana na Masasi, na Manduki toko gagné bango? Kedal toko kate mais to gagner bango ndenge nini la manière dont Lumumba kendaki c'est la manière dont faut gagner bango pour gagner bango faut côté la kata maki côté la kata maki obima la kata maki muto la kata maki ne muta pasola maki est-ce que faut to soutenir Félix biso nyoso tu bito sangana to soutenir Félix to pesa force to pesa énergie to le baki bon to mekanano peut-être simba. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut Torlanda Faulu, Dengazolo Bakino, Yemta Gagnaki, Yemuta Saki Bo, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde, papa et maman, madame et messieurs, élection à Congo, Ngazaki na Congo. Na Kendaki na Congo pour rectifier la fibre optique na Kata Congo. Tout ça qui demande dans le gouvernement pour tout ça, tout ton data center dans le Congo. Là, c'est un homme d'affaires qui vous parle maintenant. Donc, tant qu'il y a aussi, tout ça demande pourquoi. Depuis série à Télécel, on va Télécel, tu as un data center, il y a Congo, na Rwanda. Depuis Sera Mobutu. Donc, nous avons tant que Bengi Congo, Ngri, et sur le nom de Rwanda, avec le Congo. Est-ce que tu peux. Est-ce que. On peut imaginer ça déjà. Donc, on peut imaginer quelque chose. Tant on a découvert, certaines. Bien, on a TVT pour. C'est encore plus dangereux. Donc, on a finalement un danger. Data center à Congo. Donc, communication. Service secret la communication bon personne va secret wa ça koto nyo soto wana soki muta na Congo tanga bengi et Rwanda et so na kuna data center munene o Mobutu atonga na Rwanda ti le za la Rwanda donc nego ça demande to tonga moko na Katanga to tonga mususu na Kisangani mususu na entre deux Baluba, entre deux Kassai, on se sous de Tchango, na Kisasa, et à la 5, et tourné, nini. Après, mon retour, on a Kati, de Kolabanduna, Équateur. Pour unifier l'identité nationale, Yamoka. Identité nationale par rapport à Batwa Koufi, Babotami, médecin, officier, voilà, l'État surtout gouvernement, kondi, minerai, tout ça, tout surtout na archive parce que tout ça na archive. On a fait une demande, mais on est sur base sérieux. Tout le monde qui sera Kabila, parce que le ministre Moko 20 millions sur ces 25 millions à côté de sa fibre optique. Na Congo. Mais à côté de sa fibre, ben a fibre, mais sa fibre était à cuivre. Ils ont faux fibre. Fibre zaté. Mais fibre ça fonctionnait en
fonctionnaire, merci maman. Et mon moutou est chauffeur à thé. Poto qui n'est pas potochi. Au moment où ba demande on a to coach to salé pour la nini. Donc tout le baron a TVT. Mais qu'on n'a pas étant serviteur de Dieu, pas étant moi na Congo, mais qui n'a déjà été un homme d'affaires. Donc qui n'a étranger moussou. Tu as tout changer, tout construire bloc toi tu es salé comme ça et demboka basala recensement. Basa na ba place à retia ba nini ba logiciel tout pas place bloc numérique nyonso. Ba konabiso ba biso fibre zali to qui est fait fibre boy ils a même pas fibre ça cuivre fibre tilelo ils en a moindre to c'est ici ba ngo ko ndenge ni fait le la moindre pour la qui ça ndeni fait ça la boy tout ça la boy ni tout ça c'est la suite mais au moins que ils a projet moko ya bien ceux qui ba ndimi les autres tikoyo projet ont changé longi et projet ils ont et il y a maboka ba français et comme Orange ne muta osalango donc tous ont touché pas impérial il y a un Macron a bimisi quelques millions tant Félix Ayaki pour un projet numérique c'est ça ce projet ngwana donc heureusement pe tous allés ensemble sala kaka ki tous alawa et ça liqué projet tous ça na kati mais nanzela sikoyo il y a Orange le ici j'ai un contrat avec Orange dans mon entreprise nous travaillons sikoyo avec les Français pour notre ça ce projet dans Moka naba étranger. Ok, frère Serge, to bombango pour n'embrasser en tout cas na balandi so balandi na moni proposition na yo pesi ki bat bazonga mingi na banzambe tant mususu ya biso pour na ko luka solution to ko bongisa mambo ya mboka mais tant mususu banzambe na biso eza nzambe nini to lobi te ke nzambe mutu mwindo mais eliko ba kifoto tika nzambe bapa ki nzambe bapa ezali Moïse ezali ba prophète toi kalawana bazali ba koko ya ba hébreu nous ne sommes pas les hébreux nzamba se révéler na biso bango ba maele ba comment et donc ba tike le quoi bango ba komaki ba ko na biso maele ba komate to ba o bango ba comment ba to ba yiba ba archive voilà ba kedo comme penza na suka émission ndeko na biso Serge Kibunda et loko nini to tuni ote autant mso ngo biso ba kongwena mukuse no se plutôt suki na biso émission ba ndeko na ngai auto c'est analyse ils ont archive to moni dans la bibliothèque où tout le monde vérifier les informations ils ont fondé et que toujours qui chance il y a quoi mukonzi ou azava vraiment la mbukate on a été triqué dès le départ et que le mot abang c'est batu trop bat baluka qui va éliminer le mot bazaki bénédiction pour la mboka na biso donc c'est ngabi no boluka boki vérifier boye ba nendaka boye ba fumo kimbangu boye ba nani qui pamfita baza batu oyo baza ba ki bénédiction pour la biso na nzambe kaka oyo moko ba ki Jésus Christ na kombo ya nzamba mpunu ya révélation bango bazwaki ndenge ba msoa révélation bamboka mususu donc analyse oyo eza ko finga mutute ce qui mutu mo ata choqué ni biso parce que to lingi ba problème te en Congo sur ça na mental mo solidité ba kaka mo ko mo finga donc tout ça pour ça kimia to lingi mutu nyoso mutu to azaka na kimia donc il a quand ça to suki awa prochainement to zonga pona to meka ko continuer analyse mama na ba mituna na bino o to botuna ka to zwarango na ba miso abenga to zwarango surtout na pesi mbote na professeur et la professeur moko appelle ça cours na Bordeaux na Lyon azali appelle ça cours il y a master plus 9 c'est un grand professeur c'est très intelligent c'est un congolais abenga ngai to partager en mingnae donc muto asa mutamaele atulenga que non papa bino bolo ba diaspora la diaspora baza non intègre c'est vrai baza non intègre diaspora ali ko avancé diaspora zali na posakaka azani kama na poto voilà or il faut tout créer ko finga to ko ba likambo o eza la monde sensité YouTube eza lango mais o eza na sens il faut tout ba qui na sens pour nous changer marambébélé. Sinon, on va tourner à rond, on va parler okay. Pour rien. D'accord, merci en tout cas. Mbote, au PC déjà moutoumon, donc awa na diamano activité nga to pesa mbote belete mais to baki na bino sito comme le 31 décembre to ba bino ka toujours bonne année. Année oyo ezala vraiment donc malamu ya kolekanya surtout
Mais que tu écoutes en 2021, tout ça. Non, on appelle ça anecdote. Mais comme sous c'est ma Kabila dégage. Ça j'aime beauté. Et maman, pardon, c'est important. Bah donc on a vu ça. On a pensé anecdote moi, il y a qui te comme c'est Kabila dégage. Bah tout le monde va contacter Odombo. Fait que tout ça coup de Taramboka. La monnaie du matin, bah je suis Odombo. Je suis Mutumoshi, bah je suis to Kinda Allemagne. To Betaboy, to Kutana ba chef artillerie en Boko, ba commandant, ba préparer, ba généraux, ba nani, ba tout armée bloquée préparé. Odombo ba juillet, ba foutre les billets, ba mimi na Brazzaville, ba combattre, ba tout fingaye, voilà kolaba kili ambongo. Njora ke masolo. Ato zilaka kune beta, ba sula ba kota. À bientôt, Totika, on te bombe bien, restez branchés, à très bientôt. Bye. Gisele Umba, Gisele Umba, Nakolina Naya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama.